Bon moi Félix a aussi ko humilier ba soda na biso. A ko komisa ba soda ougandais. Nous sommes dans quel pays? Et puis tu as plus grave encore Félix qui est sous Mosika pour finir à Kongomani. Kolobaye que non nayebi que non moi ba salaire au besoin comme ça rabino à debout. Dans le niveau ya ba doubé parce que mettre na boko. Moi courez alité. Maïsalité. Na côté la bino forage na foko forage c'est la dit foko. Tandis que fleuve Congo là li awa bo maman aussi ya. Na ka ya ville qui ça ba maï ba rivière et qui ça traverser. On Félix n'a pas de maîtrise ya makambazo loba. Alors, bino bandeko bozo croire que l'élection ezali. Si qu'on former un gouvernement dans 8e mois, 7e mois, 6e mois. Au moins avec vos habits sautant. Et puis la recette ni oh boye, caméra ya boya dans l'espace à 4 mois ou 6 mois, à Kangambongo pour organiser l'élection, à Kangambongo pour l'adoption de kit électoraux. Parce que sotali na parlement avec ba militaire il pèse ba wewa bandeko ba vendre la scène de ba defa ki ba veste na tombola gambela ba pesa ki ba veste na parlement. Ya ngo biso to lobby mama aussi ya. Ce qui est l'élection salité, tu ne m'as pas la présidente et puis c'est la révolution populaire parce que nous sommes au leader Martin Fayulu dans notre musique qui va proposer qui consensus électoral. Donc il y a une réforme institutionnelle. Tu le know, Félix a voulu au sol. ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balanda émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezali bino mpe etika ete kimia nzambe tata eyingela omabota mabino. Merci encore une fois na babone na biso ya Océan du Congo bokontinue kosabone massivement bokozalaka décité et merci encore une fois bino bato bozokani maku ya kotala émission du début jusqu'à la fin kopartage kolaike kotia basuggestion mpe bajen mpe bacommentaire tika nzambe ya lola amona bino bandeko balandi awa ezali esika oyo tosensibilizaka toconscientisaka tomobilizaka mpe esika oyo tosalaka éveil patriotique ezali bongo mpe esika oyo toanalysaka biso na bino ensemble esika oyo tozali kolongola peuple congolais na molema tozali kotia mwa pole mpe esika oyo togangaka leta moyini leta assassin esika oyo toyebaka mpenza kovanda biso na bino kotala maemanso bazali koleka na république démocratique du Congo. Bandeko balandi lokola ezaka émission tolobela mboka Congo wana nazalaka mokotela mokongo lelo nani bongo na mona mboka Bruno Milengi résistant mobundeli ekolo Congo oyo mpenza loba mpona ekoloba ye atie moto bakaka kasi nini mpenza tokoloba na mokolo mwa lelo tokoloba makambo motoni kabame oyo biloso boyebaki ete na nzela ya RFI alobaki bongo na molongo mokiba clôture na ye ya 2021 mpe ezalaki publié bongo epai ya Michel-Ange, si je ne me trompe pas, Michel-Ange, bien de moto a publié qui yango tokoloba nango pe tokoloba lisikulu ya Félix Tshilombo oyo alobaki mokolo alobi na nation pe tokoloba makambo matali lamuka tokosimba mwa moke na deux parties ya arrivé la ECD po epali Kongomani po a tokoloba lokola bakongomani tokoloba lokola bapolitisien te tokoloba lokola bakongomani to analyse na bino bobo meseni zo mpenza makasi ya kolanda biso na moke bilongo otya commentaire yango oyo na pamba te awa ezali Océan du Congo mpe molobi yango ezali Océan ya prescongolais kabwele mpesa simba machine tokende mbote mwana mboka bino milingi résistant ya solosolo mbote mingi mama Océan le meilleur vin na bino et puis mbote mingi na JDK ndeko Kabuyi ya Florence bato oyo nyonso bakompanyaki biso kobanda janvier ti décembre tosouete bino matondo na mosala oyo boye totambolaki ensemble nzambe ya bakoko azwa likolo boni mpe santé parce que yo mpe mwa bagrippe mpe kodérange le florin kodérange biso mais sikoyo namoni quand même ça va oui maman Océan santé tellement mois décembre mo oyebi grippe efrappaki biso mais sikoyo ça va non corona te corona eza nango juste escroquerie au Félix atiaki mpona koyiba mbongo mais on suppose que nzambe asali quand même sikoyo tozongeli vraiment activité na biso comme d'habitude ndeni tosalaka comme bon Bruno yambo tokota mpenza na mama ya likambo na biso mpo nga nazalaka shosho na rayon tozokende mpo eza likambo ya Congo en tout cas soko kolinganga lina ngai nakoliba te nakolinga mobali na yo te nakoya mpenza komandie epa na yo te mais mpo na Congo okokutana nanga Océan po ezali bwani bwa ditunga ezali likambo ya inti na mono inti na beno inti yetu yango nde tozomona Bruno namonaki mwa video ezocircule
oyo obi bozalaki na nouvelle ela mwa ndambo ya bato na cordon blanchard akoloba bozalaki suspendu nayebi tozongi parce que namoni CG liboso yo na nsima po biso tozwaki na baréseau sociaux qui était suspendu mais mpona makambo moko tomoni na video wana ozalaki ozongi e bolobi na baréseau sociaux te bopesi biso te po toloba non maman océan ngai jusqu'à preuve du contraire naza suspendu oyebani officiellement mais na vidéo ya nouvelle là nazalaki comme état activiste indépendant parce que so tali wana nazalaki na bandeko Lumumba moi bazalaki na cadre ya nouvelle là ngazalaka résistant avant na kina nouvelle là nazalaka déjà activiste banda ko sensibiliser batu pour la révolution pour la makambo ndenge ni mboka oui kuna ya banda ikoloba vu que batiaki micro pas ya CG Blachard mais moi biso surtout le au même moment ils allaient quitter parce que yé muto zalaki lokola la mona cordon Joël zalaki Lumumba na bande commission mais mona ki cadre wana zalaki na nouvelle élan mais oye bande jusqu'à preuve du contraire maman aussi moi je ne parle pas au nom ya nouvelle élan naza toujours na suspension oyo bande ko bayebi. Et puis suspension ngai jusqu'à preuve du contraire nanu nazui accusé de réception na moté moyen engagé makambo nouvelle là izate yango moni na zongeli makambo ngai te activiste bien que présence ngai zalaki lobby pour un objectif commun parce que tout ça là qui wana je te fais pour vidéo zo la que yo ba zalaki na zalaki wana pour un objectif zalaki pour na makambo ya senindo mona ki biso baso tokutana ki wana na siège ya nouvelle là pour na kutali ça que non tout ça là qui lingomba ya ba jeune oyo boy tokenda ki na sitine pour na kutali ça que non makambu oyo boya denika di matolingi yango te parce que so tali na ba activité mingi ya lamuka ba activiste bazalaka et puis bandeko baza ba indépendant ba ka ko accompagner o baza na souci ya libération voilà mboka ba activiste bozaki ensemble ba beni kondi ba lembongo ya ndeko Eliezer ba lembo so apesi ba $1 maman océan il faut que ba que non les activistes au bateki lutte les activistes au batikali na lutte pour na libérer mboka na biso to mona ki moi lingomba ya bandeko oyo bakendaki pa ya ndeko Eliezer likolo moi $500 $1000 bakendaki bazui par na bango menga na wi côté ka conscience na ngata na ko trahir lutte na ngata pour na $500 parce que na yebi que non soki na zui $500 to kana ba quartier tout ça bandeko to yebani au mona que non mbongo wana et aussi la na mukolo moko alors biso to za na détermination na biso parce que moi le temps to banai ko loba na kombo ya nouvelle là na kombo ya la muka bandeko banai ko comprendre biso te mais pour le moment au moins que non depuis to tikali na moi indépendance na biso to sensibiliser ba jeune makambo juste eza ko que non na parti politique de ba tia ba ligne éditoriale na bango bokolo ba bokosi maté mais pour le moment je suis fier à cause de l'activiste et tant bien même que non tout ça là qui vidéo ensemble là CG Blachard Mongomba mais je ne peux pas prendre le monopole ya pour le banakoma nouvelle là tant que suspension nangana luna kise réception na moté voilà et logo ça là qui que notre présence nangai et ça la vu na kati ya vidéo oyo boy CG Blachard Mongomba ya nouvelle là auto ça na respect nae voilà présence nangai ta comme activiste ndisa là qui tant que na kozwaka levé de la suspension on a été moins engagé nouvelle là na médias na manifestation et ça te moment aussi parce que tout ça bah tout le temps il classe pour yebi quand même administration n'engage fonctionne pas on a yebi au moins que non c'est qui appelle ça qui ordre bah luka moyen n'engage ya pour lever suspension mais tisco boui na moni ya moté moyen na elles ont vraiment monopole pour lever ma nouvelle les attentes mais na zone défendre ma valeur et puis biska o malamu sali pour défendre ngo na ba leader na biso o ibobaza Adolphe Mozito et puis na mwana mboka Martin Fayulu. Merci mwana mboka na kopesa pole pambate bande ko bayiki babengaki balobi to moni prino boni azongi mais to mona ke ba réseaux sociaux kasi to moni bozolo na epela ba réseaux sociaux te matondo bande ko po bolandi awezali analysons ensemble émission to lobela mboka Congo to zolo bela Congo mwana mboka to ke le skola lombango bokitaki na seni na habité pourquoi bozako endormir peuple le bataille le côté français sur dans le bureau malampora na bakamote et puis le côté français mila pepe ezo bomana ko mboka bino bolobaki ke soki Denis Kadima akoti fait ekozala la République démocratique du Congo Pache Denis Kadima akoti bosangani bloc patriotique bopanzani et puis le lobo zongela ka seni mais est ko pola Congo central et makambayi ke pourquoi kaka seni bolacha on a bilamba ezali façon ya komi kimela ke bote kamboka lolenge musu boko kama kambute ya ko bunda opération Jeanne d'Arc 0 Rwandais na République boko kangote ko batela seni to boni ko ba député. Non maman océan ngai koko ma député na mona on te ko ma député mboka déjà te kami to ko ma député to zana occupation au mona ke notre osaka musala punda problème na biso ezani maman océan parce que soko landi na ba vidéo ana etambola lobby
au monde que non là on a reçu deux parties nouvelles là on a décidé bah revoir au moins la tactique des jeunes à Bango et puis bah on a nos intérêts communs bah tiens on liboso parce que tant on bango bah lobby tous en la citine mais quand on doit ça comme réflexion analyse ah tout ça analyse ah oui et on analyse ça. Mobilisation comme si ils allaient qui est un peu faible. Là, on reconnaît bien que City n'est pas beaucoup que soit Mboka Mobimba Kishasa Mobimba Boka na ngoli boso aseni. Mais ce qui est plus grave encore, tant que besoin ensemble, tu as vu le lot que notre bazo ba la muka, bazo mona décidé, bazo mona nouvelle là. Mais le cas que notre ça là action. Mais il faut que ça là. Et c'est que non, beaucoup ça et là qu'on a le col à moi et là comment quoi show boye bosali, ba mon ngai ba sala on a sala qui na moi ba tout non c'est pas ça. Parce que le lot oh na ba réseaux sociaux na ba télévision maman océan au moins que non ba bino ba panzi sango ba journaliste ba comique non c'est l'affaire ya la muka donc la muka zo que na dibulu. C'est là pour que non ce qui totali que non depuis ba la sanki makambo ya appel patriotique. Oh boye calcé mila pro ba bengisa ki ngai déjà na lobango que non nenge la muka nouvelle là qui est signé mon colloque dans le Lengenaï. Et si qui est signé, ils ont déjà quelque part pour moi que non la mouka zokufa. Et puis ceux qui va leader à la mouka va sali attention te. Bande ko wana ba ko leadership. Lobby prévisa que bon moni ba to peut perdre ba lobby nini. Poto zala quitter Bota la Martin Fayulu après que nini la mort politique qui na Adolphe Mozut. Oh ezaki makambu oh boy. Fallait la bande qu'on a bango nouvelle là boye bosali na nombre ya batu yozu batu ba 7h40 okena bango na bosa seni ozo batu si mama bende seni est-ce que mission ya ko libérer mboka za aussi mama bende seni bon ça bende seni parce que là on pas mourir la seni na eto si mama bende seni azu bande ko na ba petit na yo wana ba petit mikofi na ye to si mama bon par rapport au temps aussi mama bende seni deni ka di makei non biso ba batu o to za esprit ya révolution tolobi koya na biso ya boso ya seni ezata na to to si mama mabenda seni ndenge bola bisa ka petit na to la mabenda seni to ti ya moto to tumba ba pine ko paralyser ville c'est ça mission na biso en wana ozomona que non to yaki na ba petit na biso to yaki na bano to zo sensibiliser bango que non ndenge to zo kenda lokola bato bazo kate bien que to kota na kati ya seni te mais ko paralyser vraiment ba institution vu ezala mise à fait c'est ça mission na biso mais ozomona ba leader politique au lieu de libérer mboka en occupation, mais par comportement on a le lot au boy. Aux hommes de comme qu'on sa leader Adolphe Mozito, na mon mboka Martin Fayulu, ba comme Polo Baker, ba tabali tandis ba leader on a bazar. Eh ba tapé perdre ba lobby que c'est la mort politique qui a Martin Fayulu na Adolphe Mozito. Et c'est la fin et le ba balinga ki yango wana. Mais maman Océan par là je peux dire que non. Oui, et pour que ça a raison que non c'est la mort politique il y a Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que bandeko oyo ba leader ba pesa ki bango mission basali yango na lenge singalité précipitation mais batuna mitu il faut ba yeba que non poison dirait maka c'est pas bataille des pesa lobby mais oui to yebi que non ndenge bandeko oyo ba bimi wana to yebi so ne to yebi makambo de tambo et puis camera soka comme premier ministre maman aussi par exemple ndenge Chilombo lobaki que remaniement ezana février remaniement ezana février si basa ka remaniement ya gouvernement et vous me biso tina avril ou bien mars tant qu'on publier Kambere premier ministre et vous comme ça biso na mois de juin si tant qu'on besoin Kambere comme il faut ça azala aluka ba force vive ko luka ba na bazana ba politique pour na former gouvernement au moins et comme même sorti na mois août 8e mois alors bino bande ko bozo croire que élection zali si ko former gouvernement na ba 8e mois 7e mois 6e mois au moins que vous biso temps et puis la recette nini oh boye caméra koya nango l'espace à 4 mois ou bien 6 mois akanga mbongo pour organiser l'élection akanga mbongo pour organiser ba kit électoraux et puis ozomona pour la former même batu oh ba kosala ba nini ba formation na makambo élection ozomona que non eza distraction parce que ba sango ba ndoko il faut ba maman aussi tant ba kena kokuta na Chilombo ba lo ba ki toyebi ke ba moyen ko sala te toyebi ko zwinde ko na o de nika dimanche ki militaire de PS na Afrique du Sud otie wana mais pesa biso makambo oh boye ya ko former ba tout oyo bakozala comme basi bakozala comme ba témoin na ba centre électoraux nyonso alors botala lelo oyo boy na miracle démonstration na sali awa élection mo kozala place nini yango biso to lobby mama océan ce qui élection sali te Chilombo kozala présidente et puis c'est la révolution populaire parce que nyonso au leader Martin Fayulu na Adolphe Mozito a proposé qui consensus électoral
toke na ba réforme institutionnelle tirelo oyo boy Félix a foulé au sol a foulé yango na makolo a ko la sa biso bonzenga ya mosi na e a ko bisa biso makamba ba ezipitu on dirait peuple congolais azana nzala bazo la kabiso balo homosexualité yango wana bande ko boye ba que non la seule chose ndenge mama aussi alobaka awa boy bamboulouse parce que mikolo boy nabi ke bakimbangi c'est ba komi ya chilombo na poche ngai nazo tambola na esprit ya simo kimbango zo akopanya OK ya mboulouse OK eza na kati na ngai yango zo mona makambo na ngai nazo sala ngo et puis bakoko bazo akopanya ngai nazo senga na bango balumba banzalandu bango zo bakipambita ba akopanya lutte na biso parce que totali acteur politique ba memi peuple na libulu yango wana nga nazo senga na bana Congo élection aux années 2023 te bosala démonstration makambo on a lobi parce que Nicolas Kazadi aloba que non a débloqué déjà mbongo boke na banque centrale pour vérifier bon mon a que non mbongo élection za yango wana bande ko na biso ya balobi tulombe basali e béton mais tulombe alimo lokola pondo alimbondo ko bima ya caméra nga bimi na kop bande ko ide pesa ba komi déjà bobandi ba misu ba komi ko benga wana ba misala ba misu déjà ba komi ko sa poison et ça biso te ça bande ko ide pesa ce qui ba ko ozo mona bande ko ide pesa bozo mona makambo alors pourquoi bozo continuer toujours ko vendre bisika wana pesi na bino zali ba mama aussi biso bango yo tozali biso ba o ba Bruno tozali bande ko lumumba boya to ça na bloc na biso to ça la révolution opération Jeanne d'Arc opération bengana rwandais c'est ça parce que muza loba yango ceux qui tozali attention te pour comme esclave le boy ba ke ba jamais kamundu ba ko ba millionnaire ba kabuya bazotonga bino bande ko o ba mama biso ba se sacrifier mama aussi batika ba mitaka ba marche ba jouer les copains alors beaucoup peut ça ba toi na confesse jusqu'à quand et puis nazo senga ba leader à la muka ba tout ba kanisi que non la muka Martin Fayulu na donc monsieur ba ça pour être mais nazo senga ba changer fonction la liste na bango pour que non o to sali to moi que non et que encore très mais pour le kandenge ni to ko détourner yango parce que bana chang ba comme déjà ko silika contre Martin Fayulu parce que président Martin Fayulu ko peuple il faut bien ko yeka pourquoi ni bana chang ba lobi que non to participer na cité c'est que il faut changer tactique pour que non to réussir bitumba oyo ya libération ya Congo et puis tant to rejoindre mboka oyo za la libérer au monde que non to rejoindre élection malamu parce que population de mutu akopesa mokonzi na mutu oyo matondo la bala mboka awa ezali bongo émission tolobela mboka Congo et pas to analyser ensemble mona Congo ya ki koloba maposa na kasi vidéo ezala po boyo kama loba on ezala biso te bande pa ide pesa mais soka bimi eza mabe parce que bilo moko boye bi jija kela kabuya la jude kabo chez la biso ngo moke pe bo chaka parti moko pe ya mobutu place alobi to ko ko humilier armete et bon to silisa biso on ne change pas l'équipe qui gagne abomi partout na poison alena yoyo ya bana tout se paie ici oyo lonaki nde okobu soki lelo batiki yo c'est-à-dire état de droit ebebi yo oza exemple ya état de droit oyo ezali nini mpona ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaïre oyo babundaki na ngai tozongisa Zaïre na lingomba tozongisa kimia na kati ya Zaïre ezali kofinga bango ezali nini lokwa balobi na lopoto une insulte à leur mémoire ngai nazalaki mokonzi na bango bakufi na maboko na ngai nakenda kondima te bafinga mémoire ndenge ezali kosalema na palais du peuple bakamata bagénéraux bacolonel nyonso babebisaki mosala na soda lokola bailunga batondisa na salle lokola nalobaki na lopoto pour les besoins de la cause kofinga armée kofinga basoda koloba biloba loba yo oyo ezali mboka oyo bazalaki babengi yango 3e république tolingi tobongisa yango wana des assassins, des sécessionnistes. Martin Fayulu na doit faire mon basa toujours ensemble. Problème est si quoi ils a guerre à leadership, il y a esprit na bango bazo préparé, na na boza leader na nini na masina na bima député. Non, on boza leader par rapport à comme boka na liberté. Kadi maye wana zali. Koto kuna na est kuna ni chilomba te kimboka. Ozomona moi je demande na batu oyo basa na ba parti politique. Que no ba revoir banani armement na bango parce que o la zo sala o ba jeune ba responsable la nouvelle la bazo sala ozomona que non ezobima comme si que non ba leader na muka bango mibale basa bokaboni tandis que ba papa ya ba basa na bomoko problème est pe mama oseya il faut to lo ba makambu o bo pas changer au moins ni ba zubongo ya transport o ba ko délocaliser ba jeune ko ba kena seni bande ko na ba zuba transport na bango te
Moutozo déplacé n'a pas effort na Emoko. Autrement maintenant, les gens ne voient pas d'abord le combat et la libération en Mboka, mais plutôt les gens voient l'argent. Et ça, il faut c'est ça. Moi étant que révolutionnaire, activiste indépendant, parce que là on a vu accusé à réception et à suspension, je ne peux pas engager ma parti politique. Nous devons interpeller les jeunes. Parce que là, on secrétaire chargé à la jeunesse. Au moment où on a la télévision, c'est pas ça. Les jeunes et les partis politiques, il faut faire attention. Biso Makamoto Lobaka, oh boy, et ça Makambo, il faut interpeller. Parce que tout ça a un problème. Moi, j'ai une occupation. Tout le monde est rwandais. Tout paralysé. Yebisangay, Ozui, Bangotou, on attend même. Aujourd'hui, mais aussi au cas où la révolution, ce sont les gens qui ont alors, dans la partie politique, il ne faut pas apprendre. Monsieur Asseni, il y a des Nikadima, et ça, il y a maman Océan, il faut non nous dire bosso. Attendez le haut bosso Bobby, déportation Asseni. Makambo électoral, ils ont la puna. Au moment où avant X à la candidat président, il faut à la critère de Bobonde, Bating pour le Baosaka Liboma. Baosaka Liboma. Au moment la place Makambo Zali, au lieu de Nabiso, Toyanano. Déportation Asseni, oui. Consensus électoral. Et puis c'est électoral. Est-ce que Babylone a tout bazomon en côté? Et puis Mboka est en occupation. Même si vous avez une élection, maman Océan, Mboka et Koukende Libosote parce que le lot Oyoboy. Bon, moi, Félix, a aussi humilié Basoda Nabiso. A aussi Basoda Ougandais. Nous sommes dans quel pays? Et puis, c'est plus grave encore, Félix, c'est qu'il y a un aussi au fin à Congomani. Colombien qui n'a yebi qui n'a moi ma salaire au besoin comme ça rabino à debout. Dans le niveau il y a battu parce que c'est là beaucoup. Moi c'est ça que moi je demande plus. Bande quoi il dépêche sur bazol bakelo Martin Fayulu à Sili, Martin Fayulu a vu aussi la tête parce que jusqu'à preuve du contraire, Martin Fayulu n'a Adolphe Mozi tout peuple tient bon en thème. Ce qui est plus important, bah lieutenant la banque on va changer ma façon et puis changer stratégie parce que moi que en occupation. Dans le Lobaka Awa 2023 élection aux arrêtés. Ce que l'élection est il faut bien en Félix. Parce que ce que l'élection est il faut un dialogue, il faut une transition. Non mais Félix Andimi. Il faut un macambe. Félix Alobi élection est Félix maman Océan, au Félix Alobi wana isa juste discours moro communication politique élection est parce que tout le monde Kabila Kouloubake non, je respecterai la position en 2016 élection est parce que à Lukaki ba manœuvre ba Chiba la babimaki banani ba bande ko ba kebelo monat ba ko formé gouvernement au Yemaki Bisso, la glissement a déjà eu élection en 2018. Alors, ce qui croit encore que Martin Fayulu a Sili, bande de Martin Fayulu a cité, on a aussi une responsabilité, il y a une joie, les devoirs pour sensibiliser les jeunes plus. Moi, je ne vois pas vieux. Moi, je parle plus des jeunes. Toi, mec, pour délocaliser dans la politique. Toi, changer dans nos stratégies. Peut-être que le bazon n'a pas succès dans l'élection, mais biso tout le mal pour la libération. Pour la libération en boka, ne ba jeune ba jeune ben tout maki ba rwandais. Au tchet ba jeune ba rwandais. Est-ce que oki que no ba jeune wana ba oui ba non. Problème est là. Au tchet baya biso pe tout tchet bende. C'est comme ça. Rapport de force. Parce que au monde ramène ba de on a biso idée pas dans opposition. Au sali bo bazongi sibo c'est ça marche pacifique na mboka oyo mama aussi ya et pour réussir na quelque ba Rwanda ba Uganda ba sana kati ya mboka na biso donc wana ba ere wana et se répéter sous et ça suka parce que ba leader na biso bazo mériter bon c'est là ba mosala ya rond na mirne na bana Israël so ba tchema boko bilo botomboli eno ba otchabilo bo kitima ba poya mais ba pesa bilo confiance en tout cas awazali to le belamboka Congo leader na biso ezali bongo président élu mais la kati la bilo cuisine interne vous la guerre leadership to lingi yango te to bunda pour la Congo parce qu'il est le président de la République démocratique du Congo il a été voté massivement yango tozo le belaye pe tozo le bilo bozanzenga nzenga na ye en tout cas bobonge ça parce que tozo mona déjà terrain ezoko mabe parce que biso toza ba terrain ezoko mabe et déjà ba na se moto e bandi ko pela c'est risquant que boke ne peut pas ba batula bino wana ba boy bino parce que ba ko mona ke boza ko
konyokola bango. Or nous voulons unité. Oui, parce que moi là qui m'a tchango dessus par rapport à c'est quoi le problème la biso ezali to kene na Kagame Félix apesi la nation Kagame pe apesi la nation mais na RFI osé à monde mobimba à lobby qu'il pleuve ou qu'il neige yé à kozwa des provinces na biso Nord Kivu na Sud Kivu. Pourquoi? Parce que yete motayaki kosenga maboko ezaki bon bakongomani bato bakelaki verrier pe abakisi kolobake makila ya bakongomani jus de ka wana namoni okobenda yango penza monene po bato batanga maloba Kagame bamona keza yanga te alobi makila ya bakongomani oyo eza kokufa to oyo ekufa ekopese likolo ya motu na ye te plutôt ekopese likolo ya ba leader congolais parce que bango nde bato baluka ye maloba mboka ye. Merci maman aussi il faut toyeba que non Félix Tshisekedi Tshilombo lobi asalaki discours ya état de la nation lokola président ya UDPS parce que soki ali na parlement ezalaki bamilitaire ya UDPS bawewa bandeko bavandaka change de tende badefaki baveste na batombola gambela bapesaki ba baveste wana bakendaki na parlement parce que ntango nazotala mpenza parlement ya bapapa Thomas Lokondo totala baparlement ya bato bamayelo baleka wana ozomona na parlement ya lobi bokoyoka discours ya état de la nation oyo ekopesama epai ya soldat du peuple le vrai président de l'Imo na mboka Martin Fayulu parce que akoya akotimola akotia motono nesika nango et puis akotia mputu nesika nango parce que tango Tshilombo ekoloba parce que tokota sujet mbala moko makambo ya discours oyo alobaki lobi liboso ba militaire ya UDPS alobi makambo ebele oyo akokaki koloba na bateleprompteur batielaki wana bandeko ya UDPS bazosepelaki Tshilombo amayele boyebisaka université Félix Atanga exacte na monde baluka yango meme na Belgique na makambo aloba itile lobo izalaka te aye koloba makambo ya to bana domaine par domaine tozwi la sécurité oyebi na militi o armée congolaise eza okabwana parce que basoda na biso tango Kabila tiki pouvoir o bien tiki yango nanu te tozalaki classé na Afrique 9e place Uganda zalaki classé na 19e place wana zalaki ba 20 et quelques mais oyo boye tozo comprendre te Félix on lieu pour encourager basoda na biso Félix a koloba nini na ko tondo bino basoda o Uganda matondo parce que musala boko sala eza vraiment monani bocheki mia tala bisika oyo boyinga bolema ya bato zali lelo oyo boye ba généraux congolais misu bakomi ko yimaima basoda bakomi na ko yimaima bisika wana Félix asfingi basoda congolais ba effort nyonso oyo boye baza ko sala butu moi eza mis par terre na ba epaya Félix Antoine Tshisekedi toyei na makambo etali emploi ya ba jeune koto wana Félix a sauté yango alobeli teke non na yaki par exemple na kutaki 10 000 ba jeune bazaki na misala ngai na travailler na matisi bango bakomi na 12 000 ozomona secteur c'est comme ça que discours ya état de la nation de esalemaka mais au Félix aye aye kosala kaka propagande en direct aux na période électorale aye kolakisa biso bonzenga ya mwasi na ye mama Denise Nyakeru bozomona place mboka komi na balabala ndenge pe anome ba ambassadeur ndenge anome batu na ye et puis pe bokilo la ye ba jeune ya UDPS l'autre fois Félix a nommé qui ambassadeur des États-Unis ezalaki ndeko ya Denise Nyakeru o aza rwandaise lobi awa boy économie lisusu ndeko ya Denise Nyakeru azalaki chargé ya protocole na ye boye baka video moko etambola awo Félix yambaka bapaya place ya kotia verre mpona komela mwa vino ezalaki te balongolaka ye bayebisu kozwa ndeko wana bazongisi ye lisu ambassadeur ya RDC na Afrique du Sud bisika wana nyonso il faut ezala bainterpellation aye lisu kolobani kotiola bakongolais bamilitaire ya UDPS keno na yebi bapasi na bino keno salaire bozwa ke memaka bino de premier tête na suka botala bisika oyo Félix aza kotiola bato et puis ya ke kolobani courant ezali te mai ezali te na kote la bino forage na forage c'est la dit foko tandis que fleuve Congo la li awa bo mama océan na kati ya ville ki sa ba mai ba rivière eza traversé ozomona Félix n'a pas de maîtrise ya makambo zoloba na kati ya discours na ye devant la militaire UDPS a calé 4 fois et puis un discours où ezalaki sabotage même na landaki na discours wana ba vidéo ta ozaki ta revendre là même militaire tout le monde de pesa bilo couteau za ezali alors jara mutu aboué je me pose des questions to continuer na Félix ti wapi côté sécurité ya mutu za chargé lokola soi-disant garant de bon fonctionnement ya mboka
alingaka lobake non na Congo tokolinga te mabele ya Lumumba mabele ya Nzenzalandu mabele ya Kipavite mabele ya boy ekokende place moko te parce que aluti kolanda discours ya moninga na Paul Kagame Kabunda lakisa ke ba militaire bazate tozongi soki 17e soki 19e na classement ozomona mama osia lelo oyo boy biso baso tolandi Paul Kagame alobaka yango plusieurs fois keno ngai soki bomoni mboka oyo bato baza na richesse bazo tambola okende kosenga saki ba biloko bazo lukate voilà azo finga ba peuple congolais dans bazo ba bongo na Félix azana kati soki déjà Kagame alobi bongo ozomona keno Félix azana considération moko te pa ya Paul Kagame otu koloba awa kezanga itena kenda ki koluka ba congolais avant mandat na ngai sila il faut des provinces à Nord Kivu. Tant qu'on a des provinces à Nord Kivu, maman, il faut que nos provinces soient mises l'équipe même dans mon aîné. Mais oui. Et puis les parmi les provinces Oyoboy, les recettes économiques n'a pas parmi après le Lubumbashi tout comme ça bango, après bango ça matad. Aux hommes que non, Paul Kagame lobinini na kozwango. Le lo Oyoboy, aéroport na biso national la Goma, comme aéroport international. Oyoboy, basoda rwandais ba comme na contrôle nango et puis avion ya rwandais et comme ko atterri ozomona que no babiloko wana nyoso parc ya Virunga et comme patrimoine au profit ya barwandais et loko nga nazo senga ezake mama océan bande ko trésor ki bukeli baboketu wa ya mbobeke bokoti ya ba distraction bilo pe ba diaspora besoin mbrouiller lutte bande ko bazana lutte ya solo bazali et loko nga nazo senga ezake no to libérer na mboka na biso l'occupation ndero bande ko abeni batelemi balobito bana ko tumba barwandais bande ko bazana Kinshasa awa ba jeune plus moralité ba jeune congolais opération Jeanne d'Arc opération même pas opération Jeanne d'Arc oui yango pesa na kati opération tumba rwandais parce que Mouza lobaka yango awa mais ba Jeanne d'Arc ba sala une opération à moto oui opération à moto to continuer opération Jeanne d'Arc Mouza lobani soki bosali attention te boko ma esclave ba ima na batuchi lelo oyo boy Félix azui biso comme si biso esclave ba rwandais on est biso tous analyse wana biso tous ba diversion na biso politique mais depuis tout bandi makambo ba sitine banini ça nous a rapporté en quoi maman cher alors moi j'interpelle plus ba jeune mi wana na biso tant tozolo ba oyo eza mongo oyo soki ne musika ba jeune to telema to révolutionner mboka na biso toza koleka bisika oyo tozoleka ba jeune bazo comprendre muke parce que bacteur politique discours na ozani to quelle élection bon voter biso mais biso toza na souci ba Ougandais bazonga na mboka na bango ba Rwandais bazonga na mboka na bango et puis to benga na Félix na Kabila parce que tant que Félix na Kabila ba kozaka na mboka o mama osaka kama kama nazolo ba awa boye to kozaka na kimate parce que yo yebisa biso bakambo ya mai pacificateur paye pacificateur yo wana Kamere bakanga ki na cop Kamere abimi na cop Kamere ne mission abimeli eza abana koluka ndenge lelo oyo boy soki to sala attention te ne ba welo bazo saka loyenge na bango bakoya ko kabola bino baye ko tia songi poto di Kamere oui Kamere za kamuta songi akoya ko récupérer bino o mona que non même ba jeune baza wana bazo saka ba négociation akoya ko benda bango et puis président Martin Fayulu Adolphe Muzitu bakoya ko kabwana pour rien pona nini to za na distraction yango na bande ko baye ba que non mission o Kamere bimeli eza que ya ko ma premier ministre de la bino to komi penza na suka pamba te to lingaki ba vidéo wana bolanda yango passe ezali na République démocratique du Congo ya solo kasi to sala lokola Bruno lobi ndenge nzamba loba la Biblia vous avez assez duré sur cette montagne maintenant tournez vers le nord je dis ça pourquoi parce que esengeli etumbala biso to telemaka ka tele sika moko nzamba monaki bana Israël bali ko tambola bobele lolenge wana alobi na bango boumeli na esika oyo Josué 8 botanga yango alobi boba luka maintenant vers le nord pour la conquête. La nord ezali kati na yo moto. Pamba te esika moto abebaka liboso ezala kala kati na yende ko langai. Papa langa G3 d'Australie. Zonga un apôtre de la South Africa. Bozonga la kati la bilo bota la bisika nini oyo bobungi pe bisika ni boteka kimboka. Soki bozongi bokomona ke na Nzambe akosimba biso. Ingeta na bana mfunusi Bruno numéro na yo potoka. Oui maman, c'est même Jésus-Christ. Alors qui bozo zoate po bozo singa mabe. Amen. Même Pierre tant que na ko loba mbisi. Abwa ki filet côté moko azuelo na bise boka bo. Eloko bozo singa ba welo basala ngwana. To bwa ki filet na droite esimbite to baluka to contourner et puis ba stratégie yo so ko loba ngwate. Eloko nga nazo sema plus na ba diaspora na biso mama aussi na zo ki libaku na zala ki invité pa ndeko moko ya Guinée Conakry. Atali sakingabi Bruno lutte bossa ratonanga yango mais pas bon reçu na liste na bino il faut
bande quoi diaspora il faut que bazala ma casse active bon ouais JKM même pas sur le moyen financier mais si le poids il y a diplomatie na bango au moins là oh bande quoi on a mis ça qui bango le bakangi ba misus moi pour le belango ça te baza ba cacho donc diaspora congolaise il faut bazala no ma casse na diaspora ah maman Célestine bazala ma casse na diplomatie extérieure et puis bango ba jeune Guinée to ba reçu ko bengana Alpha Condé et bien donc basala qui o baza na kati ya mboka babana ko chamwa 200 francs na bonne cotisation que tant to so bima a to bi ke to kufa mais révolution bande ko o ba ko ya sima ba bénéficier de lokwana moi mai na ba baza mi tukana ba o ya mai opi bozo mona ke biso to so na ba difficulté ni to ke marche même pas au pire ça fait transport à bozo mona ke ko combien peut essouffler biso ba o bande ba mona ko miskeno to so na ba mbongo non biso to to université récemment ah maman océan to so ba chômeur mais autant que nous mukena sana monde kwa poi bozwa kabuya bozwa ndeko kwa bucha bona transport ozomo ba biloko kwa tu eza ba sacrifice tozo sala bande ko na biso ya poto boye ba keno biso toza na Congo araboy to ko réussite sabino bino pe ko réussite sabiso donc to travailler ensemble mais ko ke papier division c'est belé na poto oui ba révolutionnaire division quand tu connais na poto pourquoi maman parce que tu l'on va déployer batu au moins qui Félix ba conseiller à Félix bazo sakana ba dollar ba kango abiso ki na boya ki on a na mona ba dollar ote yango na Félix a déployé même bande commission sur la poto apesi ba okanyaka pona ko bundisa bitumba o Martin Fola zo sala pona ko bundisa bitumba o Adolphe Mosito zo sala mais biso to yebi que non mbongo ezalate nous n'allons pas baisser nos bras nous allons continuer la lutte parce que mboka oyo boy eza ba koko na biso oyo ba bunda ba tikela biso ba kipavita kimbangu bande ko na biso akasongulu nda tozo senga et puis ba chef coutumier donc ba makambu oyo boy bozoli ba mbongo bino ba chef coutumier to yebi bino bozoli mbongo Félix même mboka yango anezo kende bozo se eloko moté mabele ya bakoko tozo senga bino bo accompagner biso pesa numéro de téléphone eloko na zo senga maman océan eza juste que no bisika to besa mimba baku surtout ndeko welo nabi que no vous allez choquer on vous a dit la vérité to changer façon ko loba et vous allez les bienvenus mais maman océan pour le moment situation na ngezo continuer mais naza na lutte na ngao ngala sana ko diba ke cordon le quoi yo ça na ba cordon pour aller vers on suppose que non ça déjà en cours mais lutte na opesa ka bien libanda par rapport à parti politique nazala ki au moins ngali ngala libanda ça va je suis un peu libre pour ça la makambo na ngai ndenge mona ki ouais homosexualité au député abolo le fou akana ko sala yango na kitaki na victoire de 16h à 19h et puis na lobaki na ko kene liboso à palais du peuple. Je crois dans les jours à venir, ceux qui doivent avoir un mot sur intérieur, un mot sur la et puis, il y a un mot. Numéro de téléphone, Mbosso, et là, on a la maman Mabunda. 15 ans, on va appeler ça, Moutou à Kabila. Mais oh, Mbosso, ça, au combien militaire et de pèse. Papa Mbosso, qu'on trahit, lutte, et ça bien. Mais t'as l'âge au combien d'années. Alors, mon peuple a commis balabala, mon côté, sa mode de la révolution. Parti dans notre pays, on a bandé Moula. Tukoya wana tukutuna na bino et puis tuwe bani tukosala bande ko nyonso oyo ba soutenir lutte na biso mama oyo ya Suisse oyo baki su kombo na ye ba mama joli bokila lokondo bino nyonso bande ko na biso bo soutenir la chabienne de kwa lino benga kinga ba koso lo baki na yokaki et puis to mettre en pratique ba papa Dias boza vraiment ebele o boza na poto bo soutenir lutte na biso mama joli na Belgique je crois soki nzamba sungi biso bon ça de suite bon croire dans la lutte na biso parce que ba politicien bon moni o bazo sala bazo luka ba succès na bango biso tant to bimaka ba marche na biso la révolution maman sia to zaka na besoin même ya caméra te retour ba kabu ya bande ko JDK to zaka na focaliser objectif na biso bande ko nyonso baza na besoin ya ko contacter nga ba remarque ba suggestion na bino et puis tu l'on ba comme si république lubatiser auti konomé mutwa ana ya muluba kongo zaka ba luba te chulo mbo ifo yebango bato maele bazali ifo yebango ozozwa mboka okomisi mboka tribalisme mati makasi koto wana na discours no lobaki ba militaire de pes lobby obosana ki en numéro na neza plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 bande ko nyonso boyo ko na biso ba remarque biskato besa ma bapu ici autolobie to bongisa parce que to kolinga tek no ba leader na biso la muka ba subir humiliation oyo ezalaki lobby bien que ezalaki sitim to bi mobiliser ko matin ndeko welo tika précipitation parce que précipitation ma libulu matondo mingi na bino banso ezalaki tolobela mboka Congo wala leo tozali bona mona mboka résistant Brino Mimbengi alobi pona ekolo na ye likuno la motote jalousie te place oyo kaki mwa mabe ndeko bongo la pamba tata la Biblia balobaki yango ke
Ce qui te tangi Amos 4:4 balobi allez à Gilgal pécher à Bethléem pécher davantage mais et ça qu'a dit là yo tous les 3 ça ce qu'on balou qui paie auquel Josué ou tout le monde vous avez assez guéri sur cette montagne cela veut dire tourner maintenant vers le nord ande ko langa biskelo sotozali to bunda bokoko et ça lande ko langa bokoko za kendo kité invoquer mvunu zita ko bima yeba mokeli benga Elohim benga Jésus-Christ akita atambola na yo benga lumumba benga pe okito na mpolo pe bande ko leso bakufaki kasilis kambo il y a 62 crânes to kosola ngona bikomisa ndiko ya matondo mingi na kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne merci la Judeka adorateur Missat électrique merci la Papa Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas sans me conduire par émission bangamo na mide tous les temps du le soir merci la programme tangola no bondi abotar de bono itraire émission ko comme la bino mamour d'Angola la mokite na Florence matondo mido merci encore une fois la jusqu'à Ama le number 1 et océan de la presse congolaise et Oscar Yanga Moto. Ensemble apambola bino. Merci encore une fois la maman Jawa. Assalamu alaikum la bamisel malanga. Merci la bala South Africa. Merci la Pascal Pembele honorable. Ingete la bala mvunuzi tout bunda pokanda mvunuzi. Oya kocha tembe na Congo beta mondende. Nazo ebisa oke tokoya mabe. On a toko sola on a mikolo misalite ya. Likunya na moto te bakoko le mumbo na ensemble. Totele ba mama ya moto bojali. Tobele libilo ba mama, tobele li na ba papa, totele matombo mutumba. Soki yeso ete tukutana bye.